L'histoire du jour, moi si a dépensé mon ya somba, le pango, na ba fête ya Noël, juste car rapport na m'as-tu vu? Suivez l'histoire du jour sur Dekina TV, tu ne seras pas déçu. Suivez. Bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la vôtre, la championne, autrement dit, Bikina donné Kandono Tete la Kema Fumbe en direct de la Suède, go coucou, naba nouveau abonné, sentez-vous à l'aise, ici c'est la famille, on parle de tout et de rien, et go coucou, naba, ancien abonné, sobino ba obosara qui la championne, la championne, vraiment merci, naba sponsor officiel de Bikina TV, là je vois combattant jusqu'à la mort. Serge Boule en Belgique, je vois mon vieux Benz, la Mutuka, 4x4, double pression, Oya Suède, et maman sociale, Madame Kaudi. Maman prospère, tout matakaka niveau. Donc, rendez-vous chez les milliardaires. Toto ya Congo, boyo kali solo. Donc, les solo, ils allaient millions de mis à bord. Donc, yo ki li solo, attend que moi, si yo mo obi penda, nzambe na ngai. Likambo ya bonga yoyo, likambo ya bomona ki ngai zo boma. Moninga mwasi, nde asaleli mbongo ya kosomba lopango, nde a dépenser ngo na ba jour kaka ya fête awo. Mobali apesi kombo na ya lobinga kombo na nga sele. Ezate ke o kombo ke na lokoti te. Kombo na nga sele, kombo ya mwasi na nga mujinga. Tozana bana 4. Ngai sele na kenda kanzela mai. Mama na oye bisa oke to riske liwa. Mai eza ya kotonda. Mai eza ya kotonda mbule beti na mwaye moko kosakana te. Biloko mingi kute koti ba mai neti ba madesu ba masangu, biloko koti ba mai. Donc voyage moko nzambe kaka. Tamu to komi sika réseau à partir ya bale 19 décembre. Moi si nanga benga bikasi siko yo ndenge ni nda ebisi moi si ndimite na kokoma avant ba fête. Ndesko moi sa tuni mujinga tuni mobali na sele siko na bana kasi programme za ndenge nini. Nde na ebisi moi si nanga OK, nous moi quelque chose na mbongo wana sala nini o sepelisa bana. Nde nzamba yeko sala na komi juste kaka après ba fête. Donc fête le 25 na tongo. Donc, jour où il fallait fêter, jour où il y a quelqu'un qui a la dépense, on somba bilamba et tout. Na ye n'expliquer na vivre manzela, ma be ma kasi nzambe kapo maizala ya kotonda. Donc ba barge mususuko, donc moi ezate penza moi ezate donc alobi bokangi nzete na mai bato ba voyager na nzela mai ba yebinde za bokangi nzete bokangi bato pardon na singa na nzete moko boye bozela lem sumbule etika ko beta na mupepeti tanyo surtout na ezozwa bozozwa retard marchandise poli ba mai po mai ezo beta ezo kota tina ba barge donc voyage moko vraiment na ko lo bakaka nzambe kaka. Na koma na Kishasa, na solo na mwasi po, toza na bana 4, tozo fute la ndaku, quelque part na bandal, donc ndaku eza $150. Et ça ki mwasi na ngana binga na okoka esute. Mujinga nazo koka lisute po yo za ko epole ngai te, nga moko kaka na kende na zonga na lesa bana, to futa mbonga ndaku nga na okoka lisute. To sala de sorte que to longwa ta na ngambo ya ko futela, to misombela ta terrain, to tonga ne fiskata chambre salon, nde to yeba ko agrandir avec le temps. Pour foutre la oyo, ils ont fait ça qu'à passe. Abezala qui vraiment projet na bango ya 2020 ndé tozo kota awa 2020 si la tenzamba sunga bango basu magnifique terrain na ba sito ya sika bazo tonga wana donc bazwa kaka ata ne fiske 10 sur 20 ou 10 sur 10 et fiske balongwa kaka na nyongo ya kofutela. Alors moi si na yeta mobali apesa ki autorisation longola quelque chose pour équiper bana.
ezalaki 5000 dollars alobi ngana makanisi na nga wana serenda zo yebisa ngai ngana makanisi na ngai mama tangu mwasi na nga kozwa tanke mwasi mayele soki ebele pona osombela mwana mwa bilamba bana mwa bilamba akozwa ata mwa 200 dollars soki ebele ata suka 300 dollars mais ma grande surprise mwasi na nga asali dépense à 3000 dollars asali dépense ya 3000 dollars si 5000 dollars nde na tuni na bina 5000 dollars o nyonso osali nango nini ote oyebi ya ndakenda ka lufu ayebisaki ngai ke non soki napesi mbongo wana oyela nga avec intérêt boyo boyo ok opesaki mbongo mokolo nini ona pesaki mbongo le 20 ok ifalaka ya nango jour nini fala ya nango kaka avant ba fête oyo ye ateki abongo nini apesa ngai mais tango ye akeli susu nazo senga zo sangana sa nini na zela c'est là lobi na simbi mutu alobi na mokilo eza na basi azoba tika na souligner ke bana wana nyonso na boti bango na mwasi mususu te na boti bango kaka na mujinga na boti bango na mujinga na boti bango na mwasi mususu te mama olaza na souci ya bana na ye bango ke bana na ye ke lelo to ko kufa lelo ba jeune bazo kufa ngai na olo bana naza na 44 ans donc pona lo ba isa ngolu naza na vie na bike ne fils kata moi quelque part na longola bana nga na vie ya kofutela na kopesa nani confiance soki mwasi na ngate na simisi 5000 dollars zoba nazalaki na tikali kopesa permission na bike te mwasi ya soki belé koza na 300 dollars mais moi ça sala dépense à 3000 dollars atiki 2000 dollars na tunie apesa kindeko na ye 2000 dollars na bisiko 1000 dollars na msosa na nini abetelinga munoko asombeli bana bilamba yemoka misombeli bilamba basuki et tout nde 1000 dollars ekeye na oyesa bino na sala kanzela mai abi maman na sala kanzela mai lem susu na voyage moko soki lem susu zwe belé ba 400 dollars na kolia na ba nini belé ba 400 soki zwe belé donc okuta na pe na moins que ça mais la minute mukine na moins d'une semaine moi ça que nous dépenser 3000 dollars na tindie na kande pa ya na ye komika d'explication et comme explication ozela kasite bon ezani ni mobali na kanisi nini na bi ndeko na ndazo ba mobali na kanisi nini na mbonga na zwaki na yebisio azwa ndeko na yebaki ndenge nini ke biso tozala mbongo wana mwasi asali nini abeti munoko abide nati mwasi na ngai ata na ye na babiloko par exemple si nabi ke te mama zole msata saki ya madesu oteka nga mona za commerçant na biki saki ya madesu par exemple soki yobimisa 200 dollars mwasi na nga oyela ngani mbongo ya 50 dollars mbongo msusu ko mona na te na biki za inutile nga mona tenga babiloko na ngai po epa na ye mbongo mona na kate nyoso ko memela ye ezala makaya bo ya bitoyo ezala ba ni nyonso nyama zama mbisa ko kawa mbongo mona na kate okotuna ye akobeta beta munoko pona ko éviter ko discuter lelo pona ba mbongo nga mona koma ko sala soki na ye na marchandise na ko kotsa onde na kotsa donc na memi na oya ndako esili à ma grande surprise moi sinangai alongoli 3000 dollars à plus na isa bino pona ko kangisa 3000 dollars wana ici en Afrique c'est pas facile na bi papa même ici en Europe c'est pas facile pona ko 3000 dollars à côté c'est pas facile même ici en Europe on ne ramasse pas l'argent papa c'est les même attends na poto on rotinde la oninyo et ça facilité les sous de fois bokanisa kango et ça facilité 3000 dollars et ça bon o mto sala dépense kana na ngonga mikebo et ça bon ebele de papa la biso c'est là le bia aza mungala abotama na nini na mbandaka ayebisi mwasi na ye abiki mvuya kishasa au kokalisute ba charge ba makanisi alobi mama na ngai ba jeune lokola ngato zo mona ba osala ba AVC ba osala ba donc ba paralysé pona nini charge leki na boyina kokufa na tika bana nga pourquoi parce que mwasi na nga sunga ngai na noté nga mona osala nyonso ale na pesi autorisation que non maman zo ne fils qu'un petit et sala nini et sunga mwasi azimbongo nyonso presque la plus de la moitié a déficit de connaître 2000 dollars ningi ninde kwa yeba kiki asana mbongo abisa c'est ma femme azana caractère ya komila kisa matu vi o moningai ngande nazana ngande boy nde yangwana na yebise na lobiki non awa wana janvier soki janvier ko si la février ko si la te ngana okende na ozonga na mbanda kai pana biso na omema bana ngai soko olinga kolanda malamu soko popo ya no kolanda kaka yo mto koyeba pourquoi parce que ngai na koma déjà ko rêver que te année prochaine nzamba ko sunga na mkio to banda na kokanisa lisusu to longa na via ki locataire que chaque mois tango yebi ke ba ya ko telemelo 150 dollars à part no kolia ya bana zo sala nga stress moko ya kosakana te donc nazaka muta munene mama mais munene kimanga pourquoi makanisi na boy lelo na ya kosala AVC ya ngona yebisi moi bike janvier soki esili février kosila te nga na oke na bana na mbandaka
soki yo kolinga kolanda malamu soki po kolinga kolanda te kaka yo ndoko yeba ekole eza kuna ville eza ya monene vie eza moins cher mbongo naza nango nakoki kosombela bana nga esika kuna na installe bango na ndenge na lukaka bakozanga na kolia te Kinshasa nazokoka te pourquoi naza na mwasi moko nanu oza sagi te tala yo mama mobimba mama ya bana 4 oyo kende kosala dépense ya $3000 na moins d'une semaine quelques jours kana pesi yo accord na ngai le 19 décembre na komi le 25 na tongo moins $3000 bon soki nasalaki batan ebele ngai ozala ndenge nini yango vraiment papa na biso sele aye kopesa lisolo epadiki na tv ke mwasi azoba mwasi azanga mayele mwasi asali dépense juste kaka mpona mafete oyo asisi $1000 mobimba na Afrique papa za kosouligner na Afrique dépense à $1000 pour na bilamba pour na ba mèche eza ebele tango ayebi ki mobali nanga za ministre te mobali nanga za na salaire fixe te mobali nanga kota ka bato pour na okende kosomba biloko vie à risque mingi pe bakota na mai boya kozonga te na fo pata ozotoka mai ne bale olekani odindi bato kotikala la msu wana soko bimisa ba soko bimite ba continuer siko mbonga pasi bongo mwasa kende kobebisa yango diku yango papa na bisa lobi soki mwasa koyoka te soki mwasa kolinga te atikala na ba famille na ye a décidé soki janvier sili février ko sila te aozonga na mbandaka vraiment likamba bonga yoyo likamba ki matu vu oyo ezoboma eboma batu mingi za la basi na mibali sala vina yo sala vina yo papa mama atola kisi bato kozana mbongo eza ya yo tokoloba tokobetelo maboko mais après botala mama na biso mujinga mama bana 4 asali dépense à $3000 na moins d'une semaine a defsi ndeko na mbongo soki ndeko ayebaki ndeni kazana mbongo ngana bino to yebite seke ye moko abeta ki lisulu mobala lobe komba media 14 alobe espoir akuti eza lisulu te ke mbongo ngane kozonga mobimba donc comme déjà na moi moi ba ranki net moi ba problème lingi bota pona likamba mbongo lokwa moi ça zaki sage te mobala lobi na komaki déjà essoufflé chaque mois tango ebike mutaya hôtel melo $150 ezoza la pasi olia ya bana balia classe bana maladi pe pai yo mo poza muto za na famille nazoko kalisu te no bike te mama to kanga mutema 2020 aussi la te to somba ta terrain ta na bisika sika to tonga ta mwanda koneti na biso to koyeba na ko élargir anga après avec le temps mais to longana na kibo umba ki locataire mais moi si oyo mayele fala ka sunga ta mobali mais ya sali su nini be fort mobali ya a minimiser yango abandelisa yango na zéro pour papa na biso sele abandela lisusu mosala ya kobanda kobomba mbongo po ekomaka lisusu $5000 abeza lelo lobi te yango ngai nayebisi na lobi soki janvier sili février kosila te aozonga na mbandaka mwasi soki akolinga akokende na ye soki mpa koboya ye kaka ndako yeba vraiment mama na biso veti la bogare ya Dikina TV donc mama Yasmine yo lobi nini ya kotala mwasi oyo apandi libota na ye moko bible lobi une femme sage bâtit sa maison maman mujinga ya sali nini est censé moka ye ko renverser ndako na ye pona nini matu vie alata tia planta tia kabelo mokile mona ke yende muto alata ki na ba fête famille mona ke ne mujinga ndaza na mbonga déficit ya na ye $2000 pendant que ya yebi situation na bango et puis asenga ki ata autorisation ya mobali te asali yango na issue ya mobali loka mobali alobaki loka ba mai eza boyembula ezobeta na ndimite na kokoma avant ba fête donc ya mola avant ba fête même ba fête ya bonne année et vous allez après nde mujinga jeje bon na pesa non ndeko na ngai mbongo pona salani asala nini ebota donc mobali a commis le 25 aye kokota manka ya $3000 yango mobali aleli na monoko mboka mbote mingi na mana patience ya mbote mingi na Kislema tumona mbote mingi na Maria Lusamba mbote mingi na femme mystique mbote mingi na James Makoso mbote mingi na mama nanga Florence oya komelinga vila championne na landaka mama nanga Florence na Allemagne mbote mingi et puis ba papa nanga ya France vraiment Paris vraiment bino nde boza likolo pe bino nde bolandaka nga presque 40% ya baboni ya Dikina TV bazalaka na Paris na lingi bino ya trop ba mama tozala basi sage tozala baso ya mayele matu vie omoni ngai kibongai
eza na ngona tina te tozokola toboti bana toyebana koinvestir plus mpona avenir ya bana biso atolati ndenge nini atolati ndenge nini ekosala nini ekosunga te ntango deja oyebi ke ndako nange eza na problème ntango oyebi ke toza na projet moko befo toréalise yango il faut que se sacrifier cela veut dire soki olataka ta 100% kiti sango ekomata na 25% boréalise notre projet boza nango après okozongela mvwata kovwata na yo vraiment batoto akomona lingi bino ya trop c'était la vôtre la championne autrement dit Dikina Donné Kandono tete la Kema Fumbe en direct de la Suède kobosana ko s'abonner si c'est la première fois oh yebana kotala ngai tokutani mbala simana ba numéro mosusu ba bonne année ba joyeux Noël na bino bye bye.